yana benji mususu mutu musu avande na kwena ayeba ki na yangote metanga yoki mukolo yepeta mususu ba yindi seli ale akamati ka okuna yoka ki nenge ba fingela ki muninga yepa fingi kotoyo boza ko apprendre batu nini boza ko apprendre batu nini matoya ba internet eza poubelle te matoyi na biso e ana ngo poubelle te to ana besoin ko yoka ba salite na bino wana te. Naso ibate soki komi à la mode. Soki ko soine komi à la mode. Donc naso comprendre le phénomène oté. Naso comprendre le phénomène oté. Eza nini? Eza nini bandeko ba chroniqueuse? Eza nini? Toya to sala musala ya malamu. Kongo na biso eza maladie. Kongo na biso eza na problème. Kongo na biso makambezo marché te. Du jour au jour bazo kufa. Bazo kufa pona kaka zengi mwambonga muke oke na hôpital. Batu bazo kufa na banzala. Batu musu bazo kufa na ba viol. Mabeza toujours ko s'augmenter. Kuna na niveau ya Congo. Kulu nezanga komata. Oleke biso ba oyo toya à l'étranger. Biso ba oyo toza ba diaspora. Toko quand même ko sala ba émission moko o ezali constructive. Ba émission o ezali ko ajouter un plus. Ba émission o ezali ko bakisa quand même eloko moko boy na kata muto azolanda biso. To pesa kata ba mayele moko bo ba stratégie moko ni to ko sala, mayele ni to ko utiliser pona to luka to bongisa Congo na biso. To pesa na ba conseil ke ndenge to na mboka mupaya lo lenge ni photo vivre lo lenge ni photo se comporter to sungana ka entre nous na nzana na ba émission na biso ya kotalisa ka peuple congolais ke peuple congolais toza famille to longola makamba ba tribalisme ke onga na za mukongo nga na za mutetela nga na za muluba nga na za boye to longola na makambo wana. To vivre comme une famille parce que nous sommes une famille, peuple congolais. Place nous sokotambola yeba ke identité na yo oza congolais zo lingo lingangote wa congolais. Atato okozala ba mboko ngo ba mipaya, lelo obokozo ba nationalité. Toko zo ba nationalité, mais oyoka kaka bakotuna yo pays d'origine na yo eza nini. Opesi nationalité que non, je suis de nationalité française, je suis de nationalité belge. Je suis de nationalité etc. Mais, au moment où on a nango, mundela kotuna yo, oza d'origine nini. Tango batuna abiso ke oza d'origine nini. Et pour na kozongi sabiso sima, kozongi sabiso bongo. Ke atato chanja ba nationalité. Mais, toza d'origine ba congolais. Toza d'origine ba congolais. Et kotika la kolongwa te timo kile eko kufaka. Donc, ekotika la kolongwa te ke toza d'origine congolaise. Ozomon. Sikoyo, ole ke to luka to solo la kame ba sije moro boy. Oke biso na biso toko luka to sunganaka. Oke biso na biso toko luka ke to lendi sanaka to pesa na ba conseil ke toza na mboka mupaya. Nini photo sala? Nini photo sala pona Congo na biso? Nini photo sala maele nini to ko utiliser pona Congo na biso? Parce que to bima toza libanda ya mboka. Toza libanda ya mboka. Mboka wana ndenge zana ezotalela pe biso bato otobima. Lisunge ko yape kaka na nzela na biso bato otobima. Siko olea ke na kat na be mission na biso tangu tozo sala ka be mission. Ole ke to kabola ka bolingo. Ole ke to kabola ka kimia. Ole ke to kabola ka ba mayele. To kabola ka ndenge nini ba mo ba strato pesa na ka ba stratégie. Ndenge nini to ko sala pona to s'en sortir na ba mboko to ya to ko ka komema pe apport na biso na niveau ya Congo. Ole ke to sala kango to so bebisa tana biso kana ba discussion inutile. To so bebisa tana biso kana ba discussion inutile. Tozo baby satana biso na bakoswa na émission momona mutakozwa tam sota 1 heure du temps kofinga na kofinga banda ki kofinga afinga yene loko boy asimbe loko boy afinga tu ofinga na eloko nini ya malonga oyo memeli peuple congolais eloko nini ya malonga oyo memeli ndeko azolanda yo do yo moni muto azolanda o kaza poubelle omoni muto azolanda o kenenga sana ya za poubelle il faut recevoir ba salité ba bêtise nyoso oyo zo malakata munoko na yo. Wapi bolingo?
Wapi bolingo, est-ce que ça bien toujours biso kaka ba congolais nde toza wana to biso ba noir, ba continuera toujours ko dominer ka biso? Est-ce que ça malamu toujours ba continuera toujours ko maltraiter biso? Toroy ko zala indépendant? Toroy ko se dépendre pe na biso moko te? Toroy ko luka pe ba solution biso moko te ndenge ni toko sala po Congo na biso ebonga? Parce que Congo toko tika ngote ka ezala mutu moko na charge mutu moko ke mutu moko nda bongisela biso Congo. Po ebele nenge Félix Tshisekedi akomi papa Félix Tshisekedi akomi président. Pona ba mingi bazomona siko ke anenge eza wana yende ka mutu fa bongisa Congo. Ok eza ye moko ko bongisa Congo te. Congo eza mboka moko munene. Congo eza na ba habitants ebele. Donc eza responsabilité ya congolaise nyonso. Esengeli amema apport na ye pona mboka wana ebonga. Esengeli amema contribution na ye pona mboka wana ebonga. Eza lokwa bazotonga. Tolobi tende eza na musa oya popo ndako etelema totikela nka mutu moko. Mutu moko yeka mutu fa bongisa nda atonga ndako wana tie kosila. Me bozo boma mutu wana ti. Bozo boma mutu wana parce que akoka kosala te, ye moka mi memela mai, ye moka ke ko mema zelu, ye moka ke ko luka sima, ye moka bana ko beta ba brique, ye moka bana ko telemisa boy, ye moka sala makamnyo ekosimba te. Ekosimba te. Musala e resusaka na kat na équipe. Musala e resusaka tangu batu nyoso batie loboko. Congolais nyoso fo atia la main dans la pâte. Congolais nyoso fo atia la main dans la pâte po Congo na biso ebonga. Mutu nyonso tu il faut amema apport na ye po Congo ebonga. Mutu nyonso fo contribuer pour na réussite ya Congo. Alors contribution au bino ba chroniqueuse bokoye ko sala. Eza nini? Eza que tellement yo na facilité de langage. Oza na ozingolu wana ya ko sala ka peut-être ba émission. Simba ba sujet ya malamu. Zwa ba sujet ya bien. Oyo ke bandeko ba vandi na bandako na bango tango bazolanda yo. Bakoka quand même ko tirer sagesse. Bakoka quand même ko tirer leçon moko ya bien. Bakoka ko zwa le meilleur ezobi manakati na yo. Parce que balobi mutu apesa kaka loko ya zanango. L'homme donne seulement ce qu'il a. Si on moni ke yo zane loka malamu te ya kopesa na batu, autant mieux se taire. Ozo obligé te ke obi moya ko sala batu émission. Si tu n'as rien à donner. L'homme donne seulement ce qu'il a. Si on a un trésor na kat na o pesa batu trésor. Mais si on a une poubelle na kat na o pesa batu poubelle. Si on ebele ba o bazo telema, ebele bazo pesa batu ne ba poubelle. Bazo kote la batu ba poubelle na kat ya matoi. Ok na temps oyo Kongola sala muki. Toza na posa ya koyoka ya ba kote la so ba poubelle na matoi na bisote. Toza na posa ba kote la biso ba poubelle na matoi na bisote. Toi on a besoin makambo eza ko instruire. Toi on a besoin makambo eza quand même ko apporter un plus na kati ya communauté na biso. Toi on a besoin muto azo na likanisi, azo ya na brique na ye, pona kwa kotia nini pona ndako etelema. Toi on a besoin muto azo memela biso ciment pona totonga ndako. Toi on a besoin muto azo memela biso zelu po totonga ndako. Toi on a besoin muto azo memela biso ba appareil ya kobeta ba brique. Toi on a besoin muto azo memela biso mai pona ko sala mélange. Ya zelu na ciment. Tout ça a besoin bateau pas côté les mana ya banane abanaka soki ba brique eza prête abanaka ko classe abanaka ko tia. Tout ça a besoin ya bateau pas ko sala architecte ya ko pesa biso schéma. Ndenge ni to ko sala pona vraiment que Congo na biso lobeza la bien. Tout ça a besoin makambo ndenge wana. Tout ça a besoin de makambo ndenge wana. En tout cas, ba chroniqueur, ba chroniqueuse. Bon meka ko revoir nanu ba émission bino bozo salaka. Bon mais quand on ko revoir ba makambo bino bozo ya ko memaka na kat na internet. Est-ce que ezali ko sala ke Congo kende liboso to eza ko zongisa Congo sima? Est-ce que ezo mema ezo sunga Congo na biso ke kende liboso? To ezo zongisa ngo sima. Ok na temps o to na besoin Congo ezonga sima te. Parce que biso soki to tongite bana na biso ba komona biso ke to salaka eloko moko te. Il faut quand même to sala pe quelque chose o ke lobi bana biso ba kozala pe fier. Ke ba mama na biso ba boti na biso ba salaka boye. Parce que biso soki na tana biso tozo souffrir, c'est parce que ba boti na biso pe ba salaka eloko te. Ba koko na biso ba salaka eloko te ba kanga maboko. Yango lelo biso tozo souffrir.
Mais est-ce que tu as que souffrance oyo et continue de génération à génération? Tu as souffrance ya peuple congolais et continue de génération à génération. Que biso to komi mi bange to lekani bana baye bakuti ke mboka désordre ale bango pe bandi ko bunda na so pe bakokite ba leki bakoko na biso ba kokuta makambo yo te to lité vraiment pour na makama malamu en fait que Congo na biso ebonga yango moni émission oya kombola bopeto et pour na ko kombola ba salité nyonso émission oya kombola bopeto et pour na ko blaguer te et pe pour na ko distraire batu te et pour na ko pesa batu poubelle te mais émission oyo e ko mema quand même un plus émission oyo e pour na ko sunga yango to zwana nous vraiment temps ya ko banana ko kombola ba injure na kata communauté na biso na milia ya internet to mekana nous ko kombola nanu ba ko fingana to mekana nous ko kombola ba ko fingana pardon na bondeli bino na bolingwa nzambe bandeko nanga na bondeli bino na bolingwa nzambe na bondeli bino na bolingwa nzambe ekomi tangu ya kokombola penza nanu ba injire longwa nanu na kati na biso ba injire longwa na kati na biso parce que tangu oyo na oyo babandi ba mususu oyo pe baza esprit faible tangu bavana kwa na bango ba bi omona ete ba wona nde basala ki rando tala nde bazwaki ba vie belé biso pe to kota. Ale bango pe kuna bakoti, ale troisième pe bakoti, quatre ba nde omoni ke batutu bakomika lokola banini na bato ba roswa na te dernièrement na lundi émission moko bato bazo na bango kuna satanda kite ke bango bakoza la pe na mo ba débat. Na satanda kite ke entre bango pe donc ba rando ekoki kokota. Mais kuna pe koti, en tout cas ça fait mal. Ça fait mal. Totika magama modèle a boui. Totika magama modèle a boui. Toza wana pona komema eloka malamu na kata communauté. Biso ne photo sunga communauté na biso. Biso ne photo aider communauté na biso pour communauté na biso ekende malamu. En tout cas vraiment. Ndeko nyonso ko lande émission oyo. Chroniqueuse nyonso ko lande émission oyo. Na bondelo na bolingwa nzambe. Tiana se. Na bolingwa nzambe. En tout cas déposer ba arme. Na bolingwa nzambe. Kitisa vraiment ba arme. Toluka kimia. Kimia penza ezala. Kimia penza ezala na milliers ya ba internet parce que toza ba ndeko tosa musala moko. Tosa na musala moko, toza na pona kofinga na afinga na rate. Toza wana pona kolakisa bato bavanda banda kuteke biso nde toyebi kofinga na te. To gagner lo moko te. To gagner lo moko te na trophée moko to ba kopesa biso. Parce que ça ko faire ridiculiser. Ils ont fait ridiculiser. Autant qu'ils ont finga ndengwa moni ke nga penza ne ba yebi ba moni nga pena ke ngande na yebi ko finga mais ekiti si esopio. Esopio. Eza ko humilier yo. Et puis ils ont dévalorisé musala na yo. Or que musala na yo faut pesa ngo valeur. Musala na yo faut pesa ngo kilo. Yo ne mutu faut pesa musala na yo kilo. Yo ne mutu faut pesa musala na yo valeur. Mais so obandi ngona obandi ko sala ngo buzoba ya bako fingana. Eza lokola yo moko bandi ko kitisa mission na yo. Yo moko bandi ko se faire dévaloriser. Eza kitoko te. Mato ya internet eza poubelle te. Eza poubelle te. Eza poubelle te. To pesa bango ba biloko bien. To koti sa magamba bien na mato ya internet. To koti se la bango sagesse. To koti se la bango ba conseil ya bien. To koti la bango vraiment ba leçon ya bien. Makambo ka beke na ta ya détente na ye, mais aswa pe loko moko ya malamu na moma wana. Et impacté na positivement. Parce que mingi tango bozo finga na wana bozo bateke bozo ko impacter négativement. Et ça qui to côté makama modèle wana. Et ça vraiment ko ça la passi. Et ça la passi. To ça la vraiment na souci abana na biso. To ça na souci abana na biso. Lobi bakoya komona ba émission tozo salaka. Lobi bakoya ko landa ba émission tozo salaka. Siko conseil ko zala nini? Conseil kozala nini? Donc ça lokolo za ko entraîner mwana na opala ndaka ba pana parce que mwana landaka moboti. Alandaka ya zomona.
sikoyo liba na kolanda bino na benjilo bango bazala bafitir bafingi ya lobi bafitir oyo bakozalaka bango mpe lobi bakososola bato na benjire. En tout cas eza vraiment kosala kitoko te, ezosala kitoko te bandeko na nga bodoze bisika bozali bozwa vraiment kimia na Yesu Masiya. Tosala musala oyo na ndenge ya malamu, tosala musala oyo na ndenge ya malamu. Kongo eza na besoin na biso, Kongo eza na besoin na biso. Tosala musala oyo na ndenge elongo bami, topesa na bamayele nini tokoki kosala mpona toke kosauve Kongo na biso. Parce que lisungi ya Kongo ekouta nango te kaka na président de la république ye moko. Président paza mutu lokola yo, eza lokola yo soki bapesi yo responsabilité bakinelo makambo nyonso tu okoka kosala nyonso yo moko te. Yango monanga ta na kati ya musala chef azalaka toujours na besoin ba travailleur pe engagea mutu moko ta engagea batebele. Pona nini? Pona ke mutu na mutu azwa tâche na ye, na mutu azwa responsabilité na ye. Pareil pe na mboka na biso Congo. Congo eza na besoin na biso nyonso parce que Congo eza bien ya mutu moko te, eza bien commun. Congo eza bien commun. Mutu nyonso to aza na makila congolaise na kati na ye, mutu nyonso o aza congolais congolaise, il faut yeba ke aza na devoir pe obligation ya ko apporter un plus na mboka wana. Eza na ba situation musu yo koki pe ko résoudre ango. Présidente me yo kaka neko za en Europe wana wa capable de résoudre makambo mususu. Yana makambo mususu yo ka muto ko résoudre ango. Tango yo bandi ko pesa solution na mwa kwembo, bo apesi solution na mwa kwembo, bo apesi solution na mwa kwembo ko. Eza apport toza ko mema na mboka na biso. Mais soki to le satan na biso kana bakoswana na ba problème na ba conflit c'est so mema biso na niveau ba tribunal. Tango to koma na niveau ba police kuna bazomona babi o pena peuple ndenge nini. Bango moko to ba na bolingo te, bango moko trahison na trahison, bango moko baza ko se traitaner lokola bambwa. E bongo soki biso to sali bango mabe esani. Esani. Poeza lokwa na kata ndako ti. Na kata ndako omona boza na problème na bino boswani na kata ndako. Bo ale, oleke bo sisa likamna na kata ndako boke nango ti libanda na lieu public. Boke nango libanda bo bandi ko swana. O bandi ko swana bo bandi ko fingana. Siko lobby, soki voisin afingi mwana na automobile na yo. O pesa ye faute. O pesa faute te parce que a traiter bino nenga zomona bino na bino boza ko se traitaner. Mais ceux qui bosa ko se traitaner avec respect. Bosa ko se traitaner avec amour. Et a pas si po mupaya kota aya ko sakana bino. Mais tala biso na Congo na biso ndenge ba paya bazo kota pe ba o manipuler biso na minute. Mupaya ko ya aye na mboka na biso aye ko koma riche na kata mboka na biso. Mais biso moko ba congolais tozo tikala ka lolenge wana. Tala chinois kaka mwa taye, chinois ngindi, chinois sali ba magasin minene, chinois sali boy, asa étranger. Angindi na kata mboka ni na kata Congo, mais ye moko congolais azaka na kata mboka wana toujours azo dépendre kana batu. Congolais ye moko azaka na kata mboka wana eloko tata mwa magasin malonga ezate. Mais biso tozo mona ngoto ye na kata mboka ba mipaya awa. Tala na ndenge tozo bunda na pona vraiment ke o zwa penza place. Bango moko mindelo mona ke baza ko se facilita bazo facilitane bango na bango bazo sunga na penza bango na bango.